Bolingo toninga o motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezami bino pe tika ete kimia nzambe tata engela o mabota mabino. Merci encore une fois la babonner la biso ya Océan du Congo bo continuer ko s'abonner massivement bo kozala ka déciter pe la bilo bato bozoka libaku ya kolanda émission du début jusqu'à la fin tika nzambe alola apambola bilo la ba commentaire ba suggestion ba j'aime na bino. Que Dieu vous bénisse. Appelle un vous partagez la émission. Bande Kobalanti, ah les alliés secoto analysaka ensemble. Les alliés secoto salaka éveil patriotique. Les alliés secoto conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka. Pete longolaka pepe congolais la bolema pe kocha pole kati la moto yaba kongomani. Bande Kobalanti to kolobela mingi peli we Mzee Laurent Désiré Kabila pona nini akufa. Pete kotala ete ba parti politique ya République démocratique du Congo ezali bongo koya ko détruire ba Kongomani yango penzande seme trouble pe division kati na moto ya bato pe to koloba likambo eteli Ecclesia catholique na mwa mosana nango o bazwaki ya makasi ya ko déstabiliser la muka pe lokola balonga ki yango tala lelo bisengo ekoti la kati la bango pambate UDPS na Félix bazalaki bongo kolela na ebele ya majorité oyo président eli azalaki lango bandai ko banga ete mona mboka Fayulu asala ka ba marche na ye marche asuka sala ki langa bana banzete kabu ya l'homme puisala jeu de kabakocha bili nango nde marche le pesa bango somo alors à partir somo wana bazwaki bongo lisanga la bango koyoka la ete bakoki lisu kotika ye asala marche te nde yango pe na bomoni makao mususu oyo pe salaki lokola elembisa na kati ya nouvelle élan PSD na botombo libongo ya président Eli Martin Fayulu Madiou du koloba ete moto nyonso o alingi komba aya tala kofungola polo tiwana ndelelo ekomi kobota mbeba na ngambo ya lamuka alors toza koyeba te est-ce que lamuka ezali sous na bomoi to pe batikali kaka ba parti politique o ezali nango lisusu penza na bomoi te est-ce que lamuka ezali pamba te lelo la terre tozomona lamuka te tozomona soki lisanga moko ezali tomoni bobele eside et nouvelle est là pas ko sala likambo kasi kombo ya lamuka e kotanga mate or biso soto yebi ete coordination bongo ezali bongo et pas ya mona mboka Martin Fayulu Madidi o yazali président eli ya République démocratique du Congo yende moto asimbi bendele ya coordination kasi to komona na tango oyo penza mboki ali malamu te mona mboka muzitu ye wana ali na ebongo na pepo na mikile bapaya nini moko leka Océan lamuka to koyeba yango awa na Océan du Congo bandi ko balandi to landa na vidéo oyo pe elobela biso ebongo tozonga la sima. Seveni l'avait dit à la délégation de ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'il coopérait avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, monsieur, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, c'est cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale.
merci bandeko balandi na banzi wana bolandi maloba ya Mose Laurent Désiré Kabila na banzi baloba oyo sobi to sosoli yango po ete biso la biloto analysaka bokomona ete liwa na ye ewuti lesika oyo pamba te bandeko balandi bino po botitela nga ba vidéo ya recherche oyo bozapela ba vidéo ya Mobutu bokoyeba kotindela nga yango Freddy Mulongo la ngai na yebi ete Freddy Mulongo akozanga te komonela nga yango parce que tozwa intégralité ya liste kulu ya Mobutu wana bokomona ete liste kulu ya Mobutu ezalaka makasi ya solo na opération 80 tozalaka nanu penza bana toyebaki pe makambo te toyebaki te ke lelo pe tokotelema mpona kolobela ekolo po wana tozalika kosumba pe ta mosolo ya bilamba basukoli biso mais bokoyeba lisolo ya opération 80 ya Mobutu yango nde bela pe komemela ye baproblème mama Jawa assalamu alaikum na bamisilima na ngai yango ebandaka pe komemela Mobutu baproblème pamba te Mobutu azalaka dieu ndeta lotaki etumbaki la mais plus 49 bokila loko 9 mpe 4 azalaki soki atelemi Mobutu alobi la chabia nanga la plus 49 boko yoka pela mabele koningana kasi pasi la mwana mama yemo ba précipiter eliwa pour la nini kolinga pe kozala pion ya bato mabete lolenge Félix azali lelo bandeko balati likambo ya Congo et ali likambo ya to sauver Congo o ali mama la kati ya koma pe to sala opération Jeanne d'Arc longola na bandeko balenge yango kasi to analyser nango Congo lelo tozona ololenge nini bato bakobima la balabala bakoloba botela ndenge Congo ekomi mboka ya bilelo la bilelo ya ba marche na ba marche ya konganga na konganga ya koboma na koboma kabo ya l'homme puissant na Judeka malobo mboka bi Tshisekedi wa Mulumba apokenda bayike batikala wa fazer otika biso ka papa tika wana wa Mulumba keto ne Tshisekedi papa Mulumba bande ko nangai na betaka lisolo uta kala ya les pacificateurs na lobaka parti ya Vital Kamerhe e benga Félix Bololé e benga ka Bololé ndenge nini loba ete moto moko te akoki konzimake akaba bokonzi ndenge wana ndenge Félix akaba bokonzi bande ko nangai be monsieur ezali balobi Félix na kati ba deal na ye akabi bokonzi nyonso tango to yekolo baletando eke bato bayike bandivaki biso te kasi lelo bande ko nangai bomoni to bomoni te awa la tika kamwa ba point po ezali siko to analysaka na yezu papa Jules nanga na mama yemo bande kwa mama yemo kulande la gangaka bande kwa boteka kulande la gangaka ya lufutoto mega ekombele ngai ya bwende bande ko nangai to mekana ko loba bomoni to bomoni te lelo o eza mbuto sama kolela la kolela Monsieur ya Kagame il y a 3 personnages voilà Moïse Katumbi Vital Kamerhe Kabila yango ebandi opération les 3 banganga bandoki babomi Congo bangwana misato Moïse Katumbi soka komi lelo esika azali eza po Kabila pesaki ye Vital Kamerhe soka komi lelo esika azali pacificateur eza po Kabila le maître a terminé la katikati la bango basali triangle bapesi bango batelema sikoyo na Congo babanda opération congolais nini ozoloba analysons ensemble ande to analysaka tosalaki veille patriotique ndekolanga congolais ntango yo kokota na makambo ezangi ntina okolinga ndeko na yo te okolinga ndeko no avance te ndeko na ngai tosala makambo ya lituka makuku matatu lituka boyeba yango tango evandaka po eza na makolo misato bandeko na nga soki likolo moko ebukani fo luka support soki babale fu ebukani moko wana ekotelema te ndeko na nga fo toluka mabanga totelemisa ata topelisi bakoni tokotia matutu masasto matutu matatu
makuku matatu le ko telema evandisi nzungu ndeko na ngai boyebi pourquoi ezalaka ka misato ezalaka 4 te. Nous avons que 3 parties. Biteni na omoto misato papa nanga G3. Est-ce que la kosi en Australie apôtre Doud de la South Afrique bandeko na ngai na Luanda tout ça va dans 3 parties. Ce que tali pe na makambo nzambe ayaka 3 tango akuti 5 abi fona diviser 2 qui est de part 3 qui est de part 5 est cause à la tête. Il faut la sagesse, l'intelligence, la pratique. Sagesse ya mokilité, sagesse venant de Dieu. Il faut la sagesse, l'intelligence. Ce qu'on a l'obéli D, a l'obéli sagesse, l'intelligence. Ce qu'on a c'est 3e pratique. Hein? La parole s'est faite chère. Il faut oyozui et continuer la carte. Lorsqu'il faut pas monter la misala. C'est toujours 3. 3e jour, il a ressuscité parce que pratique on est là qui sac. Tango yo babandi ko bomba bonyama la kati na yo, lise kwa na yo automatiquement ezomona na physiquement. Bazoye ba ke oyo azo sala makambo euti na Nzambe, oyo bokosi, oyo lokuta. Bazoye ba koni na 3e jour. Ndeko langa. Yango monyeza la ka makolo matuka misato. Soki moko ebukanye ko simba te. Mais biso ba congolais loto za la ini maloba mvuluzi kimbango tolingi mvuluzi tozo croire na ye mais pratique la biso ezo kanga biso ndeko la moi le seko e mona nezate nzamba kanga malolenge moko te il est maître des temps et des circonstances akoko chaka liboko boy akangi bokipa ako pesa ka mutu mo formule parce que ezangi était pas formé les anglais. Ah, moi, qui quitte, professeur, a formé les anglais. Mais biso de ton pays qui s'en zamba jure na kati la biso mabe et l'équibiso. Au zanga boyo. Ta la façon toke malembe. Tozo luka ko détruire ndeko na biso. Moninga na biso, camarade na biso, papa na biso, leki na biso, noko cousin président Eli Martin Fayulu m'a dit. Tokoti malembe to ya lokwa bato to lingi ye lokola to lingi ye président Eli bazaba votour yo mi bengi aigle. Mais est-ce que vous mona bango aujourd'hui t'as la sens t'as la mboka t'as la ndeto okende parce que congolais alingaka mutu moko te azwa monopole oya monika lokwa ye oya tala lelo ba bemba papa bemba na tali ope abona tuno nana papa Désiré Mbozi bemba za wapi bemba ba comment on a frigo ovanda hein poko yoka la te okendaka pe ko senga loboko ba pesi yo te obima te hein tala ndokia Moïse Katumbi oyo na ebola tala ki lokwa pantalon na mokaba omoni kala kisi yo kaza mutu na yo te omoni ke Moïse alakisi bilo kaza ndeko la bilo te Moïse akoya Kinshasa batindi akoya ko sala meeting Moïse akobimisa mbongo azoke pa Kabila Moïse soutient Kabila Vitel soutient Kabila bako bimasiko na force eloko balinga eni ba panzaka la poka souci le bango balinga ba déstabiliser président Eli nande kolaye muzito mais ngana zoye beloko moko nzambo aza juste la sentence et sans reproche la jugement là je ne pense pas ba olonge loko wana soki lelo boyokinga ba olonga yo te madidi soki lelo yokinga parce que dans le barabongo pourquoi pas par sentiment ngana sambela la kimbangi c'était na yebi pe mbula kimbangwa yate na yebi pe histoire na yete même vuluzi kabu ya l'homme puissant na limité qu'il amenanga ndenge na olo baba zoyeba tango to linga to ko beto ko mapembe na rao bank nga vuluza s'incarner la katila tango to soki ndeko yamba yo président Eli ya liboso zonga la Kinshasa bezaka mabelo kamwe lolenge bato bayaka wana bato bayebi histoire dans le baba journaliste to zalaka ba mona ba mama within land ba mama na kala wana ya Mobutu wana kala akamoda obeta mama Eve bazai bayebi
ba témoin bazala toya tokuta bato te wala bwana esida moke nazo rappeler yo eza lokwa na otika testament po bato bakoyoka pe bakokonsome tokuta bato te nga mutu na tia ba carburant na mundele wana mundele la moni ngala ndinga c'est toi océan nga yebi na nga yete kabuya na nga témoin ba journaliste biso tem baluela biso bisi nga na komi nde ko benga ba moto ezo ba carburant na station moko ezaka pembe na bino wana nga na yebaka yete nga ba mama soki fwani wana naza na histoire ebele ya ko relater yango moni na yebisaka wa tout moment yango moni nazaka so likambo na ina beleli na tangi kombo na parce que nga na mona kayelo lenge mususu pe na mona kande makambo eza na kati oyo moko mona te parce que les jours là batu ba oseka biso menga na yebisi bango na yebisa kabuya avant agir talanga na misu to na mvuluzi pe batu nyoso ba journaliste ba côté la biso wala ba koma ko benga ngana kwa mutakisi me kisi te misu baloba botala ke la misu te aza sirène nga na sirène te ezalaka apparition ya mvuluzi mpona kolakisa na nzoto na nga ke tu as quelque chose oza la mission kosazarde te tambola biso tokotambwisa o mpe bato nga na kutalaka na bango maloba bayebisaka nga soki naza motu mosusu me nakendaka me nga na osalela molimo bato nakutala na bango mystérieusement azoyebisanga makambo ye kuta osenga nga naloba liloba mpo na ye président eli trop tard mpo na yo eza te zonga na ngwende na yo loba oza montagne okochancele te zonga répands-toi zonga papa na nga okomona voix na yo ekolibere bato bakota na Australie na este tokosala misala nalobaki baa na message ya kopesa yo bonde matoi mangongi bandeko nanga boyoka makambo ya milimo nde ekosikola mboka nzamba ayir yo te bato bakoya koloba mais soki ozongeli tata okomona ndenge ni lolo ekofungwama okokama nde makambo ekosalama bakobundisa bakosala oyo eloko te parce que ozingami na makila na binga baluka angati nga kutu Jimmy Boyembe aseka mokolo na bi yozwaka force akokima wapi so baoluka okolima lokwa clan day toseki vous croyez que nga pa baboma nga naza na bagarde corps naza na bato me naza na bango multifacial so boluki nga na komata na kozinda na kolimwa atambwisaka nga na makambo nyonso yango moni nga na mitema nga na belela ko nalobi ozali mwana ya nzambe moponami ya nzambe les 4 c'est la parole eyaki hasard te bapesa yo bilemo kobanga te koliakanyaka te koteka eloko te zonga na ngwende loba tata na ye munoko yango efungwamaki baza badoki baboto olinga na ye papa ntango kopesa maloba na yo yo moko komona force na puissance ekolata personne akosala mabe pour le moment nga naloba yango ezaka yo oboya koyoka un jour maloba oseye kolata nzoto nalobaki na Félix awa bato bafiyanga nalobi nga nzambe alakisanga nayakala nga koloba bilobela te awa ezali bisika to analizaka naza mpe fan na yo te po soki nakomi fan no na oboma yo nga na fan na yo te naza nde mokengeli mpo nabetela ko ngonga ngba osali mabetelema ngba yango nde tambola boye ngba bima o chemin la vie et la vérité je suis pour ça po Congo ezwa bonsomi na yango na sukisilanga awa matondo ekomela bino nyonso video oyo ezolanda bino epesa biso makasi awa to analysaka yango moni naza kotika mais moto ezali na Congo parce que Félix akokata kakemi biloko na yebisaki okokakema Félix okokakema osola nkeme elongi tala siko nde bazingi yo 3 trio Kabila Vital Kamerhe Moïse Katumbi batiola katikati okokima okolela malata na mayo bokelo kosukola po toyeba nani mobomi ya papa Tshisekedi wa Mulumba soki oboko yoka okende Bujumbura wambola liwa wamongola ngaki pe bosamboli okozwa mbalo eleki o nyonso zwa na mokili bapesi yo limbondo o bakobambo ya mbalo na yebite po ba video ya bino Kagame cheka aboy bo apele seka boko bushete
mais ba vidéo wana mibale komelinga tokolakisa bande ko balandi to mekada nous ko analyser vidéo o ezoleka la suka to yeba soki ezali nini mais sorcellerie ezala ba église opération Tumba ba église kalate na République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci Soussou Nabalandi Minene, vraiment au Bolandi Bisso en direct en différé. Merci la Kabouya l'homme puissant, on échange pour l'équipe qui gagne. Merci la Judeka adorateur mais s'appelle électrique. Merci la Pape Dieu directeur recherche stratégique et Sango Mokonzi. Félicitations à mon fils Grady pour être collation et Zabongo. Dimanche, si je ne me trompe pas, en tout cas, Pasta, félicitations, Maman Grady, félicitations dans Moussala Makasi Moussali, à ta passé, mais moi, merci encore une fois. Mon ami de tous les temps, Dino Loswa, merci la maman d'Angola, la Mokitene, Florence, Yamatondo Bido, Manananga, les États-Unis d'Amérique, la Kunjananga, merci l'équipe pour la télé, les États-Unis d'Amérique, merci Na Yanga, mon continent d'Angleterre, Juka Am, le number one aussi de la presse de France, merci Oscar, vraiment, Motomoko, bien, que Dieu vous bénisse, en tout cas, Bino, tout, partout, vous êtes, maman, Moto Mochali, Moto Mozima, Mete, Maman, Béatrice, et l'autre, maman Fondation, Bakolelayo, vraiment, maman Célestine, bon rétablissement. Bande konanga penza partout bozali mama de la Suisse na Autriche na Canada na Kenya na Tanzanie na Kamako vraiment Nzambe apambola bilo po ete bata Kamako babengi biso penza na frontière balobi mamo seya tozana o penza Nzambe abatela yo ingetela bana mvuluzi to tombola papa mate fe na République démocratique du Congo Félix moto yokoya mwana mama malata okokimela ngo wapi poete bazingi pe bino ndenge bino bozinga kibiso mukanda na Nzambe ekitali biso na baloki ya République démocratique du Congo soki eso ete ngala bilo to kokutana